Ne kenyete na koma ko lukaba ta 30 namba moko siko ana tanyo so me ngali ngala bat bogu milati so meli ba kis na auto continue passage ko wu milanga ko respecter ko siba ndeza yo siba no tetolo ba o siba te o fixe nga miso betonga pina otumbuka na so fini ngala mona bino te pona puna so na mono na luno ka to ka wu fina nga mono te Aux on a âge 18 ans. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Balandino, il n'y a rien que la vérité. Côté Bozali, Naton Delibino, meilleure vie, longévité, prospérité, santé, ezalana ba foyer na bino ba maman ba papa, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, na émission à l'élo toza awana na songo na toza pi mama songololo na songololo to bito bouger moi muke na ba province ya baba Congo ba côté ya ba longola na songololo to eto so la susu lelo na ndeko na biso ya moi a mama Mbote on se présenter moi muke zala bien mbula Dora Dora okimi lufu e songololo pon kimi lufu na songololo po lufu mbongo eza isute na yo oloba ke lufu mbongo eza na bata mbongo eza isute mpia ke koti fa pia ke koti makasi na bino bon balandi nyoso ya rien que la vérité va to kota masolo Dora asala ni na lukambo yana ba faso ebelo te kamai opi pondo yosko olukambo te kamai na miteka ka omiteka ndeni na miteka nzoto nzoto ndenge nino teka nzoto za yosko teka ndeni nateka libolo olobi nateka libolo ozana na âge 18 ans 18 ans okokisango année auto okokisa déjà la kokisa kana ne on osali combien de temps na oteka makambo ozoloba nosali na combien de temps 2 ans déjà. Expliquez biso avant ozala utalufu après songololo ozala na onakini nazala na utakin ozala na kino bando na commune na commune Bumbu. OK papa na maman bazanvi papa kufa mais maman ezali. OK expliquez biso ce que le cœur ouvert to meka un peu ko solo là on se retrouve na quoi ponding autant papa soit au kufa ndina yako ya lufu bwe on peut na koma ko saba ifi on papa usoko kufa na yo ya bwina koko na ngai na yo kima piko ko na nga ana tikali anga muna ko saba ifi na ngai ya na koko no na lufu apo bosani papa usoko kufa koko na ngada zala abajunga na kin bayina andi pe akufa ki mo baloyenge ndezalaka bayina nga lufu emsuno changer mais na changer ka telo yenge kaka. Vous avez déjà le yenge depuis kin? Na le da le yenge depuis kin. Donc banda teka déjà depuis kin. Tena ba ko teka ti meyo kima banda ko ke yo saba vi wana ko teka bo awa kaka na lufu a. Parce que ana lufu. Batu ba olinga balanda yo. E banda ki sko neni o bando teka heroina ko mal solo wana. E banda ki ton na yo ki manda kuna kutana kama na ngandi mtaselenga sko na ko muluka bambungu na ba lufu o. Camarade no epsa kaoni asange lotel sanga ko pasala kati kema sana sala compétente tele ngapi na koti epsa bat bayo ko pa ngozaleni masala te ka njoto na te ka libolo na ngai ngapi na mone autrement ça les ati na côté et puis na rythme on est comme au salon tina misenga mona mi tina ko musa ngamo ko pa ngo ya sentiment ezala sentiment da sentiment te kwa ni boko pa ya aussi ba mteke da sentiment quelque part au regretta tena musala wana arrêta tena te poignet vite
Otika pour bandi no prier. N'engala prier. On a poussé à pasteur à regretter vina mobimba. Nga prier. Et c'est là non. Pasteur a regretté vina mobimba n'engeni. Expliquez biso non. Taka kino bimana pasteur. Obimana ye beaucoup somba ba Bible to neni. To ba de ko somba Bible to aussi bande na ye na sim église. Tika boyko. Vérité wana na epso vérité. Parce que nengo sala la vie au première fois. Vous comprenez à d'autres solo là. Il pas ça dans les pourquoi banda sala la vie au première fois. Et camarade na betelo li solo. Et au banda vie na première fois ezala na ndeni kutana na nani masole le kandeni. Première fois. Tu biminga la camarade na mo biba biengi ngai. Et moi ezala na boza deux personnes mais mutasepe no tiki muninga bozela na OK nga vi mo bido kutana biengi nga ona na posa na. Na yebisi so lingi to kesa no fo me mangai ya mutu zana o esimba te fo ke yo moko ndito ya ko ke to kenda viana mina sangai am to finanga na kingo boybe vi o to tambola o so esprit ba ko bomo na vi o ya fo vi makasi ya ba fo vi makasi nga vi o na zuwa couper belé ya bato mabe wanga basala nga mabe azela va to kutana ba ku o na vie expliquer biso non era bengio a bien na posa. Ya yo bifoki na camarade na yo après bosala ndeni to kenda ngana ye moko mena sima ki mena singa finanga kingo aya ko kima asali apa kimi akima sala nga sko na force après yo kima ya kimbonte pesa ngambonte njoka ne ko tami mangi zala balada ebele bazala 3 personnes ba yo mena singa ba on a 3 personnes à bord surtout ba sibinga atika boyko vérité wana na biso na ko so point ba sibinga ba ngonyoso ba yo kima kutso na ndako moko bakoti nga na ndako moko basibi nga bango nyonso tu moko ana bayo kima tasko ebandela ba vie na ye batelo te na ya kana kolela mais na mikita ngona minute nde na bosibi ngo pesinga mbongo to boma ngamena na kato mabindisi taka na pindola na minute na maboko po dege na bendo mabinja oya nga itelo baka ya yo zape ka mabindisi po ezani. Et si non, il y a le vesati, le vesati, tout n'a que son sou et tant à libolo. Il y a aussi, bah, on dit non, explique, bien, oh, ok, bah, longue histoire. Ok, voilà, bah, on a ok, bah, longue histoire. Et au quotidien, vie, on a sika. Bah, pèse au baptême, bah, violé, bah, lalio, bah, pèse au bongote. Deuxième fois, siko. Ok, n'est n'est qu'un to qu'un n'est qu'un cosal. Deuxième fois, dans ok, sentiment, casse, n'est qu'un n'est qu'un était. Na comment qu'on le cabane 30 namba, moro siko. 30 namba moko gérer ba ondeni ya nangai ndeko nangai ezanzoto mena gérer ba ngamona ba façon nyosali la honte c'est là on a façon nini o boza kana poso mona ya to mika ke ngana pour comprendre façon na so sala ngoti osani ko siba to zana moi cité na moi si mais je la respecte o boko respecter ko siba ndeza ko yo siba no te to loba o siba te au fixer un ami sur le temps on a pu nous tomber na simbi avec un problème oh ça en pleine émission donc voilà faut moi respect et zalake entre yobo et entre moi respect ça respect na makambali bolo lisoko point tout sur la vie na ça sans tabou tout sur la biso on a un problème te obisque on tient question sur ok voilà là toutes nos questions sont donc voilà deuxième fois ok troisième fois au banda okende na ba préservatif ou sans préservatif ba ko kena on a kena on te point mo kilo malade tonde bele ma ko kena préservatif bon mutu mususu ina la na ye abiboki poso achelo mbongo par exemple les exemple yo senge $10 ya biselo mamo $100 boki poso na ye o bo réagir sandene et simbarati et simbati non kete ok te point tino kika te fu ala tan kaka to koma banga mutu msa ko chelo mbongo mana posa tikelo maladi kana njoto ala kusimbinge bile so monyo ngozipe panique te moza ndumba ozi panique ozumbu mayo tikena maladi na kenda bongo tina sala na prudence tambola na basaki nza na prudence na zanga prudence te parce que expliquer biso ba cop na no bozo ngondenge nini bozo ba cop ndenge nini po bo mobala linga bozo ba cop ndenge nini batu msusu bon na kota wana privé ba cop na bino oza ba côté mo obimaka
neti atoza na province nini olobi boza na ba coin au bobima côté moto télé marathon na sens ouais na sens wana OK tout ça couleur na biso to sala to télé maka muto aleki to sepene so pe monter na ngamo pe na juventus benge papa aussi batin so ape courage pour ça to solo li pe simbi pe to ke to sali solo la non ndenge yepse yo benge papa oko excusez-moi ya santa buterma na papa aussi baté yaye so bo solo la non ndenge yepse nga ça neti papa ngongai papa aussi baté basala na ensemble obo ka sonya nyo o ka sonya ni le ba vecto aussi baté o combien so banje 10,000 francs asimbi na mtu na 2,000 na fingi ebembe nao yo jele mbota mbaka na 2,000 francs o te na ngina kende bote yakano na 5,000 francs ana tala ka bona keza mbonti sala bon wana so peso 5,000 ba combien de minutes ba in sula moni po gumele be na kitisio to keno sula moni o gumele to ndeni o na kitisi na ngayo o kiti o sisi ku to bwakte na kitisio même ta peso mbongo kitendeng bo bando bandaki o melele ngande ba kispo ya kumya na njoto na ngayo lelo oyo o envisage ka oza la mère de foyer oza na bana pe po ante na mutu fona boulon na vie oyo mona te ça correspond pas na vie oyo esimba la ngesimba te point esimba la makasi lelo so boti mwana pe a osala vie o sepela nango na sepela nango ponga pe na sala oza conseil pe mwana te na conseil pe c'était po ngai pa biso ba pekisanga ba moni ke simbi te ba ebite ke amsupe na obonga na vie na ki ndumba oyo to na obonga na vie na ki o nga poni o bango ba ebite donc ba mona ke za vie o nga sepe na ba tika na minute mke toujours nga mona le mala mote ke vie na o salo eza mabe na yo tika mais siko non te yo vma kotika na ote na tika mais siko te so monte erotika ozana posa libala ba maram o sala na passé so y rattraper on anda kwa libala mobali mo acho nanda kwa kumoyeba kozala ndumba aboyo quelque part eza bientôt eza mabe et pas ngeza bien den na comprendre ça solo bito bikende ni mobali obi ozala na poso bala obota lelo mobali acho ndako obombeli ozala ka ndumba obeteli ete on alingi da mbai na wana obeteli liso ke nazala bo pa ibada ba vio na sala na tanga kala fona expliquer nyo so tuté na vi na wana zala pourtant olinga ngai ibada mabe na ngakala na auto sanga na fo ya sika lelo na bombeli te no yebi se fekte ils appellent mbal bandima alinga abala ndumba baze belé baloba nani babe ngai nani so fali ba fali zonga nani wapi na zoka ina barte yondo ibibeta na lisolo no ka fali zoka nani wabi ngai ni mwasi ni nani ba fala zoa ina barte bandumbe belé bazoa kama bala bien différence ni neza entre bino bandumba na banandako biso différence ezaka ya makasi ponga na luka donc ngepa biso na ko vanda boy o sengi papa sombela ali papa ko sombeli papa moya 3000 o em suna mtema no CPA na ngote mwana ndako mso ko sombele li papa wakati letenya lipa mengamo na nini na lia bien na zana posa bana sombelo na o mtema na ngese CPA ke papa po ebise azeli suyo zela lobi mengamo suna zambo na mso na sombelo kwa bien différence ezaka ya makasi ya bana ndako na ebite pas la différence ça bon donc voilà ko yoka ba mamnyoso ozolo baboy ba différence ba eloko etinda yo osa musala o bimara na buto ba position oyo bo bimara na ba client position za na prix nango position za na prix nango ba position ngalinga makasi na position o so pesimbo na o kokko sala position na la kisi ya mwana so za mbongo no pesi na sali pe na sepeli speyo so pesi mbongo bien na sepeli so pesi ya mabe na sepeli so pe kati siko na ba position oyo o pesi bato wana oyo olobi wana so mtapesi mbongo azana tana yenyonso ana tanyoso me ngalinga na bato bagumela te so meli ba kisi na auto continue passage ke ogumela ngana linga te na pesi mbongo ne boyokani na linga te po bele ba koma ba meli ba kisi na bango
ba yepa bino banda mataki o boire te skone tinga bilo bona osipela ngana ngoni mbongo no pese yo ki perte pour lingana bongo te. Voilà lelo yo pese balobo pesa ba tout conseil opia bandumba msusu conseil ni no pia bon conseil na pesa bandumba bo mi protéger kaka malade tonde be po bino bandumba msusu bo comment za panique à $100 bala kisi bino $100 te ki vino mobimbo ke poso zu malade boye ba komi protéger conseil na pesa bandiko na bandumba ka yongwana. Ok, voilà. Lelo oyo to solo lina yo expliquer bato du début presque à la fête comme kende pratiquement na sukaya émission na biso la journée na banda kuna bino de bozala wana bo banda musala erni bo silsa erni to mana biso ba 0 heure ti ba 3 heures to za na place mo to tellement am sur 23 heures ti ba 2 heures après ba 2 heures na to bimi prince to ke to koti bar ko to vendre tati ba 3 heures ba 4 to zong na biso so ju pe cop na ta 0 heure no ke ina so ju cop la lo ke na yo so o bakola les andens ba prix na cop normal les andens ko la mutabingo bolala na prix normal ko la so bo solo ni bo akope so em sous $20 $30 pa ba to abie va o bo solo la ne bien a pe so pe mbonga me ba msusu au 20 000 photos qui étaient $20 $30 $50 pas bateau sur la bien vivre papa wana pourquoi ça na jeune sous la ne petit na ko pesa na peso pe cop moi bien oh salo pe au milieu ba kan lingo zalila relation ni obino bozana on a ba PD pour ba PD ba pia no ba cop trop bo na relation so net nga la relation ba PD pour ba PD ba ebo sunga biso donc so za na PD ça ka lokoza mninga na moi aussi notre papier moi ça c'est copezana cop boujo et ça peut cop monter que ba pambo 20 000 fois buto parce que cop mo bien oh se trouver pour bon papier ba simba non bon makasi cop papier za la ka to e bo sula na bo po mo bazala bien pa biso notre ngalela na ba papier fort alela ba papier makasi maman o abota wa ebi ke okuma na vio ma biso ayebi alo bawani arigeta ka mwana na mnicho ndabo ibite ke ngala sungula ibike na ngamba ngula ibite ke na sungula en soigner maman bino arigeta quelque part au mona teke oza benité biso baboti biso belete babiso ka mibale na za beni po vona esinga teke na sala ngo ni akusala nto papa so yo kufandi na yo ya mboko ngesinga ayebi ibike na sala pete ke na volonté na ki ona kima ndako to zangeli biso papa to zangelote na kima ngo papa so yo kufa mama so ba suicide fort so boti biso beto to aka mibale basi ya oza liboso to emba ngale ya liboso le kwa landinga za gisa o ya okola kisa okiko sala mambo bien te po nicho nonde na la kisa o na sama kamba bien te bona wasala mpembe mona bango bando mona buzoba na ngana wasala umsika ko to ba oyo kakame ba mona te oyo kana déjà za mabe ya mabe me fo ba mona pe video msuko yo net nga ba sonto pesa nga so ngona moni mobile na mwasi taka ko ina episode tika bomba vina ba nde mo pe na mama na ngai nda yo ka ba sango ke mwana koma bwe me amuna na tisiki mo esele mabe zati kwa yebi ngana to ba ko solo men me on le ka surtout to za ton solo la ti ba bota bino ka mibale libole ki no msusa mo saza leki na ngaze pa mama biso bete la bon peto na ba to ki ne so solo la piso ezana tinde mo men me le ka surtout. Donc voilà, to mikempe sur la mambo ya mama. To zongeli mambo ki poto na suka ya émission na biso na chambre herbe kota na ba client. Marka peni na o yo linga client muso ko na tala peni munene. O tezela na no client muso na tala peni munene. Achelo ka mbongo ya inika passage bo sololi. Bo o solo na client na ndeni. Ngasko la fina. So ba mbinga wa a peni munene na kokana ngati. Po apeni msuso kutana penye tengama msuso kenda ka atoto kitisa ngombe etele makabwe msuso kenda so forme ni esalo na mo so me siso na petu zongse le pepa mboni tu no sa tina kena po elo msuso moko ko sala ngombe e baiso na posa mokili netinga baso na moni loka mne no la tshela nga okupe o nezala o kati ba kunja no ngana to passer rapport e tuba ano la donc no lingana ko te ba sindane bando tuba no zongse lo mbongo pona ko kana biloko anati Zonksel mtumbo. Nazo solo mbongo na opelo ne lekimne po na bona lia mbongo loko ma wolo bila ma be mobwe.
Nazong Sambo. Nous pouvons dire Sambo boyeba question mutalobeli o mabezo ao. Nazong Sambo mais surtout coach c'est qui déjà nazong sur mbongo. Soit côté nini, soit côté nini. C'est likatana libolo nanga. Nazong c'est mbongo te. Po danya bike dato sangana ki déjà. Ato lobi mabezo no ngati. Mais au que notre salon tena tel elone na kukala ngati c'est que na bo mabeza nazong sur mbongo nao. Nengo sala ba vio kanga nzoto. Naza yo ebo ba vio sala on ba vio ko sala ngo sala yo kanga nzoto ti. Naza kanga nzoto na mi protéger déjà. Mi protéger nini? On a mi protéger ke po makambeze belé ndimo mso amuno ya komi boy po anya ko mo so doka luka bwa kilo msu maladi ba tek maka ndeza laka. Mi protéger nzoto na kanga nzoto na ma. Kanga nzoto ndele expliquer biso kanga nzoto ndenge ozo singa kanga to okenda ba sukola o. Tena kina ba sukola ngati. Bakanga njoto ndezala kaka ki mutako ko bwa kilo maladi beziote donc nalo baba sans sende bakanga njoto na église to e pa mutu mo l'église te ngashi singa banya na ko ki église mais wa mutu ki église te poni église ba sona ki ba pasteur ba obingana ngai ba yamba okutu po nzamba bitika ba oyo batu bazo négliger ba epa na ngai église te na kende église te bakanga pa mutu mo Bopo nyuko mutina ba keso so yakanga njoto pani. Non po oza ki exposer na ba différents milimo ola ya koti. Bakanga njoto la pa mtete na kitengo loki bakanga njoto pa mtentel boy. Yana sens te. Ba milimo wana ebeli ba spiritualité wa ya koti wa koti bomona yango te. Na mona yango te. Oke milimo ba ya ba koti nga. Bakota nga te pani. Ngamona ebone za secret za sera mutema mutina mutu boye pala pe koko ndo sala ba misano biso simbela ngo kisi mutatunyo ko simbela ngo kisi fo ando répondre ke ona sala ngo boye yana sens te to skwa ebisa ko lo ba sekete ngalo biseke fo déjà Nanzambe na satan so babile lo pona moko pona nani façon na koma be na pona sata o pona satan poani na pona sata po mo o mateke dani na bina da sata makais na ningini bo mo na façon na ngati façon ya ningini oza mutu oza mwasi tatouage ya dasinya mabete tatouage no sonde bolobela ko so mo tabeti tatouage boy o tatouage za mabe akoti da mo za sata boy on apona na da sata avantage ni eze pas satan avantage na et pas satan avantage ni avantage de lo eza kandi na da avantage ni on biloko na beta ba avantage ça est-ce que ebike okeli felo non les là on boli fait les interdits peut-être on lamba da chaleur réseau bopo que lui fait le nye bankso nga Nzambe oncle pe olobi tant on lamba da chaleur réseau joyeux bopo que lui fait le temps moi tout le nye il y a différents l'autre lui fait le kuna moto ezopela ya non sozozi ka maizalate donc tu vivre encore na kaisala ya kaisa to pesa kaisa botan to saba via to sa masumu so ke li felo yo kapasi sika kaka saka lo kwando ba ko kalinga poisa siko yo moko zika na kacha moto siko boya Nzambe pwani una boya Nzambe te ponde na boye mtope msanga nga munde yana chi na chance église na ba ko sembe na kimbangiste na kina catholique sala kana chi bongwe ndinga fasa siko longwe pa Nzambe ke pasata comme na souke émission message ni ko lancer oza ba to pesa ba dédicace na pesi mbote na mama na ngamo Renat moi sa patonda na leki na ngamo dani pesi mbote na mama na yom to yokse soni boy na yokse so na ya vi na nga ayebi ki em supi na bonga na vi na yokse so nte ya vi ayeba ke via mutu na yepto so na bonga na vi na odonga vi na obo peksa na bonga ngote na mto peksa nga vi na yokete po na silke na makasi ya vi na ngamo na nzimina me mona kindumba boy pesi mbote na mama na Renat moi sa point na baleki na bandeko botala nga papa na nga bandeko na ya Nathalie bino sotu na pesi no bambote bandeko botala ba commenter ba finga na ba commentaire wepsi ba on pesi ba on sotu mbote na lela bino ya trop ba finga so ba finga na mona bino te pona puna so na mono na luna ka to kago finga nga mono te puso le baka po bota wando tala boza msika puso finga na mono na zo ka litama na be so display est-ce que monga ila bina na cicatrice ka o seke yo suna mono na puna otonga na ibaki na longole litama na longolo bande litama vabo na puna nga finga mono te msumona na seli video ta faso za batatu na yebo te pusina yebio na longolo litama na gilet. Donc voilà, c'est ainsi que notre émission prend fin. Donc bah commentaire na bino bo like bo partage ka ba émission na biso
tozaka tout proche ya population toyaka to sololi siko utilité na moyenne yaliaka loquette boy simba ona siko serveur nani esalaka bien na loquette bo façon moneli andi na lati na loquette aussi. Ok, bon s'abonner massivement n'a rien que la vérité. Quant à moi, beau partager, beau aimer, beau like, surtout seulement bye bye, boy, ça va bien. Bye bye, à la prochaine émission.